C'est le frère Dominique. Alors je vous présente aujourd'hui la chaîne Tolonacé. Tolonacé 100% Jésus-Christ. Je vous invite à la suivre fortement pour la gloire de Dieu, pour se rapprocher de Dieu tous les jours, car on a besoin de lui. Suivez cette chaîne Tolonacé. Je vous invite vraiment à la suivre. Soyez bénis mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Tolonacé TV. Oh, bien-aimé. Tolonacé TV. Ne manquez pas, tu ne seras pas dessus. Bien-aimé, Tolonacé TV. Il y a Bissomoko, Tolonacé TV. Il y a Yonangai. Bless. Tu marcheras sur les lions et sur la vipère, tu fouleras les lionceaux et les dragons. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, nous sommes à www.tolonacé. Ici à Tolonacé, nous rachetons les temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt comme d'hab. Donc, Zambi à Pambola, bien-aimé la bisonnion, surtout Balandaka Bisson à Tolonacé. Zambi à Pambola, abonné, partager. Zambi à Pambola, vraiment, ba vidéo na biso. Kolo yeswaza koya toza ensemble. Soki ya solo mama Anne Kalambai mama Tolonacé abandi vraiment émission na ye. Apamboli ba bien-aimé oyo ba baka ko poussa Tolonacé. Ba bien-aimé oyo ba baka ko tala Tolonacé te kozala vraiment pasi mingi pe mawa je bénis. Première personne, maman Chantal Maveka, que le Seigneur te bénisse. Nous avons Apambola, maman Adeline Mopa, na Poussani Pela Moussika, la moni prophétesse, Rema Sabaote et son mari, papa, pasteur Emma Katalai, na moni évangéliste Émérance, Maya Lalité, et moto couple, Mbwaki, ya papa Freddy, Emma et maman Karine Zambe Apambola Bino, Zambe Apambola couple Kalambai, Ngana Benga Kabon, elle. Londres. Donc, écoutez, Kalambay, elle Paris, ils habitent sur elle, Londres. Les Abamo et agissent Kalambay, papa chéri et sa femme, maman Déborah. Kalambay, où ils appellent Loulou Makazeza, les 22 août, vraiment, et Kongenga, pour Yabiso Bana, les gardiens du temple, Bana, pasteur Carlos Kalambay, et Indakate, Kasi, et Ngengaka. Le 22 août, Nde Makambo, Tokolia, Tokomela, Tokosepa, Ina peut Bible le binepso et sengeli libala ezala vraiment honoré na moto nyonso ma belle-sœur chérie à mondele yalisi Kalamba Nzambe apambola yo apambola famille Kalamba mobimba Nzambe apambola famille nanga famille Katamba Nzambe apambola ba mayala nyonso Nzambe apambola bana mema nyonso ba obalanda kabiso bien-aimé sans prix t'as dit que non na moi régit aux moi loyebo moko ya évangéliste Flamme Kapaya et puis Tozongina Studio Nabiso. Toké na régie, merci. Que Dieu vous bénisse. Diaspora baboyi muziki na poto baboyi totika koyemba beti to yambula supu na tolo mkono kuyo kama kwaya na poto C'est le frère Dominique. Alors je vous présente aujourd'hui la chaîne Tolonacé. Tolonacé 100% Jésus-Christ. Je vous invite à la suivre fortement pour la gloire de Dieu,
pour se rapprocher de Dieu tous les jours, car on a besoin de lui. Suivez cette chaîne, Tolonacé. Je vous invite vraiment à la suivre. Soyez bénis mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu tous les jours. C'est une chaîne que je vous invite à voir personnellement. C'est édifiant, c'est très puissant. Rejoignez-nous en force, frères et sœurs, parce qu'on a besoin vraiment de vrais adorateurs. On a besoin vraiment de personnes qui suivent la volonté du Père. Vous aurez beaucoup d'informations sur la chaîne. Je vous invite vraiment à venir à suivre la chaîne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous surtout. C'est pour la gloire de Dieu. Tolonacé, Tolonacé. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Naïga koloba na batu nyonso, abonnez-vous na Tolonacé TV. Sobongo landa l'homme de la repentance, le prophète Ézéchias Mboukou. Tous les vendredis nazana Tolonacé TV. Abonnez-vous na Tolonacé TV pour landa chemin de la repentance. Matthieu 3D. Répondez-vous car le royaume d'ici est proche. Dieu vous bénisse. Merci. Ciao. Rendez-vous na Tolonacé TV. Bandi Loembo wana esepeli ici l'homme de la repentance, le prophète Ézéchias Mboukou. Dans l'église la gloire de Dieu na Saint-Denis Nzambe azwa lokumu natali na pembeni na moni mama capitaine Mbweso mama capitaine ya bino yango wana bien aimé de le Seigneur na yepo na fortifier ndeko moko na yepo na kitisa ndeko moko motema na yepo na ebisa moto moko be Yesu Masiya tikiote na yepo na ebisa mosi moko to papa moko na yebisa ndeko moko mo Yesu Masiya Nzambe atikaka ba oyo ya yete isolo na elibino na moko na lelo bien aimé za pona kotombola susu kondima ya ba o ba komi faible ya kotombola susu kondima ya ba o ba lobi na komi fatigué na komi na suka na kokoka lisusu te tango makasi na biso esilaka nde tango vraiment ya solo bien aimé dans le Seigneur makasi ya Nzambe ebandaka mpe nguya ya Nzambe kobandaka kose manifester na bomoi na biso Yesu Masiya aza Nzambe biso na biso alelo bien aimé eza nini biso na biso bien aimé témoin eza wana nazobenga peut-être sur te nazobenga vraiment témoignage eza na bien aimé na biso moko ya mwasi oyo alakisi pleke aza ya Nzambe oyo alakisaki vendaki aza na patience oyo alakisaki vraiment ke Yesu Masiya alekaka na vie ya bato Nzambe alekaki na bomoi na ye yango amonaki ete moye ye moko atatola yango ezate pe apesaki vraiment témoignage joni pa mama Ana Kalamba ya baki mama fortifié ndeko mususu baza na ka lokola ngai po ete bango pe Nzambe akota likambo na bango bien aimé na biso wana azalaki pena moto alingaki pena mokili makasi azalaki pena moto alingaki miziki makasi alingaki kobima alingaki bambwati alingaki pena vie oyo ya loyenge bien aimé makasi mais ekomaki na temps moko boye vie na ye ebaskilaki ye moko même accompagnaki te lolenge nini oyo vie na ye ebaskilaki bien aimé na biso wana azalaki moto moko bosoka alobi ntango mosusu akonte mibali oyo azalaki na bango na vie na ye akoki kosisa me misapi ya maboko akokoka te po ete ezalaki na baoyo bande kopesa ye mbongo ezalaki mpe na baoyo ye abandaki kopesa mbongo azalaki na baoyo ye abandaki kolinga mpe azalaki na baoyo babandaki kolinga ye ekomaki na katikati na bandeko wana nyonso to bazalaki bapartenaire na ye ayaki kokutana na moko mpe bien aimé ayaki kosipela na ndeko mobali alobi ete ngai na ndeko mobali esengeli vraiment tovanda na libere bato nyonso to oyo nazalaka na bango natia moto na ngai na se nasepeli na ndeko ya mobali vraiment tovanda na ye tosala vie age esi epusani na kokende na makambo oyo ti wapi bien aimé ayaki kozwa solution na vie na ye ayaki kozwa décision na vie na ye po ete amonaki vie oyo ya désordre ye abandaki komema atalaki abi lobi nakoki kozwa mpe maladi lobi nakoki mpe kokutana na likambo moko boye soutien ekozala te epuis bien aimé malembe abandaki koluka mwaye lolenge nini ya koyeba kose libere na moko ti akomaki mpe na moto asuka ayaki kotikala na bien aimé na biso moko bayaki kosala vraiment vie na bango ensemble bamemaki vie na bango na kimia bavandaki vraiment na kimia makasi mobali alakisaki mwasi na ye bolingo mpe mwasi alakisaki mobali na ye bolingo bavandaki na kimia baye kobota mwana liboso babalanaki nano te baboti mwana mibale ntango baye kokoma na mwana mibale mondeko mwasi aye kotika bavie ya babwate atiki bavie ya mobulu ya badésordre tu atiki avandi bomoi oyo mwasi abandaki kozala nango liboso oyo atikaki ebimi eza molimo bien aimé ntango tosalaka bamakambo nyonso mpo tokomprendre ke eza molimo ebimi epa mwasi ekekoti epa mobali
Bon, moi, wana siko nyo surtout moi ça bando ça vie à CC, vie à cache-cache, vie à kobanga nzambe te et que côté pas mobali. Siko mobali nde mutu siko pena comment ko mener pena moi sina evi dire mobali nde pena benande ko beneme o pena comment ko monisa moi sina e pena ba mwinda makambo na CCC. Mais bien les azaki mutu atanga ki mona moi sona magi mobulu na e mande ba des autres na ye poza ki pe mutu ya mboka na biso ya Congo te aza ivoirien aza mutu ya mboka ya Côte d'Ivoire et puis bien aimé na biso. Et puis bien aimé na biso wana ayebaki kotika nyonso ayebe kokanga motema na oyo nyonso mobali na ye abandaki kosala bien aimé wana ayebaki nzambe te bien aimé wana ayebaki nzambe te ayebaki nzela losambo te mais kati na ye molimo na nzambe abandaki deja kosala abandaki kobimisa ye deja na banzela wana atikaki bamakambo nyonso to mabe mayambaki nanu Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur na bomoi na ye te et que ça là qui est bien aimé tellement mobali na ça là qui est boya nyokola qui est vraiment makasi na koyika piko mukolo mususu mobala koma meko kende penda ke des semaines azongi bien aimé vanda kaka akoma kaka bana na ye ndaku musala bana na ye ndaku musala et ko koma jour moko boye bien aimé na biso abandé kotala télé mobala zaki ta zotala télé tango zotala télé na ba télévision na biso ka ndenge leka kamoni mate ya moko ezoleka lera moni pasteur moko boya zoleka pasteur mo azoteya utaza pasteur ba pasteur bakota ba anglophone kuna pasteur mo azoteya beni mavandi ala ndi mate ya pasteur mona ndenge ateyaki atei vie ya bien aimé wana mobimba donc ozali boso écran omoni mosala nzamba azoteya mais makambo nyonso mosala nzamba azoteya ozomona pena ke mosala nzambe oyo to nzambe azoloba nanga à travers mosali na ye tango mateya wana esilaki bien aimé atutisama makasi aye kotala chaîne wana kombo nango nini aye kotala baprogramme na bango ya baprière ezalaka ndenge nini bien aimé akomi kosinteresse na chaîne nango et comme il est un million surtout ya mateya elekaka bien aimé akomi mpena concentré alalisi bana aye afandi alandi mateya na ye alandi mateya ndenge pasteur wana teiti na suka ame abondeli moko mosusu alandaka mateya eye kosala ke pasteur ateyaki donc pasteur moi si sauté à l'obi ba tenir surtout baza touché au bayambi dans Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur te basimba motema je vais prier pour eux et puis ils vont recevoir Jésus Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Bien aimé na biso wana na kozanga pe koye kozanga nzambe azalaki touché na molimo mosanto asimbaki motema pe pasteur abondelaki abondeli ya bibolanda makambo nga nazoloba pasteur asala bandi koloba bango bazolanda nzambe na lingio na ponyo na vi na nga bunda bitumba na nga kota bitumba na nga partir lelo bomoi na ngai natiki ona sa makolo na yo bango bazo répéter et ya butu ya moi na kotalela yo ba bien aimé bazo répéter amen bien aimé asisi prière na ndako na ye alali tango bien aimé alali lobi nango akomi kokota kaka basinema akenda na église te parce que azaki mutu oyo auti na vie ya loyenge ayebaki mpenda kofréquente mpenza baeglise te alandaka ne kaka na ndako na internet alandaka bachaîne na ye wana ya pasteur wana baprière soki église wana ekoti jeune kaka na nzela bachaîne de prière ye pa koti jeune donc azalaki vraiment bébé spirituel mais ayebaki te ke komaki tana ye nzambe nde abanda kobenga mutu nzambe so azobenga mutu ayebi so te ke yo yaka na bengi yo te abanda kose manifester na beaucoup de choses eza na bato mosusu na bonzambe nzambe ye moko mutu akinda koluka bango mais eza mpe na bato mosusu mpe na mokili baya epa nzambe bango moko mpe baluka nzambe na kombo na yesu tozokenda ye naloba amen. Je croyais que je suis dans la chair donc je suis quand même dans la chair quoi. Et puis bien aimé et kosala ke kolanda ba prière mukolo mususu esali boye esali 3 semaines amona papa ya bana na ya zonga kate mukomso afandika uteki prière azongi amoni papa bana na ya zongi donc papa bana na ya zongi na ndaku ye pa fandi na ya kipete après c'est que je le sens pas bien non yo kanzo tout bien te bien aimé qui pas quitter
Monika mutawuti ne parce que na semaine ayaka na indinga lingi abimaka na indinga lingi mutatuna kaya zate mutabundisa kaya zate parce que bien aimé le bin a bundi trop, na soigné trop, na discuté trop, je suis fatiguée. Maintenant je suis là, rester tranquille, travail et mes enfants surtout. Donc ils calculent rien quoi. Et puis, papa Banazungi, j'ai mal. Bah, comme 23h, balala, comme il a dit, j'ai mal à la tête, j'ai mal au bras, et j'ai mal partout. Moi, ça me dit, bon, on a bien, pomper, baya, pour hôpital. Moi, ça me la boya qui n'en dit pour moi, ça m'en pas, c'est qui a insisté à béni, pomper. Tant moi, si, à béni, pomper, ba pompier ba ye ba zui mobali ba kene hôpital to ba comme na hôpital na eye grave ba pesi mo se comme hôpital ba bito be mi na hôpital central o ya biso lobi na mo to yo mi mo vebi ka ba mboka na biso mo za so ke yi o fa fiche il faut futa bo na boy ba bi na mobali non il faut ça l'examen général mobali ba tesi ba bongo makambo tu ba sali examen général avant de qu'il soit osé là ba résultat ya ba bi face à 2 jours hôpital et tout ba perfusé moi si n'est que les kotala et tant qui a fandé si moi c'était zonga tu as laissé les enfants ils sont encore petits tu veux pas les laisser beaucoup de temps tout seul il faut rentrer moi si à rentrer mon ba la tikali à la ligne hôpital lobi nango ba résultat yé tant ba résultat yé ba kangi mon ba na des maladies ba kangi na cancer et ba kangi na VIH ba ici qui osa atteindre la maladie de sida mobala bomba kina ne pas ebisa moi si na ye l'air moi si aye na hôpital ndia kende kokutana na médecin tout te wala mobala nga bona boyende basololaka babengi moi si na pemeli ba il faut za na makasi il faut yo pour passer l'examen parce que regarde okuti mobala lona maladie mi balé donc ninga azana cancer ya litoi bon na yo kaka souvent cancer à libellé na yo kaka souvent cancer par place il y a des belles mais cancer il y a des taux non il y a cancer dans les taux et puis vous avez atteint maladie de sida et tout faut traitement et tout on va les très abattu moi c'est que le roi bolingo zaki sous-souté mon bala comment on des 2 semaines ici là que normalement c'est éviter à quoi faire la vie nae moi c'est à bangi le billet puis face à l'examen aïe ba sort nae za nini l'air ba ko ça pe moi si ba bendi makila ba c'est l'examen malheureusement nzamba ba ki ko épargner moi si azwa ki maladie moi ça qui épargner et ko ça ki ba fanda ka moi si quoi ça e ba ki nzambe ba pasteur na ye baza ko fortifier avec a solo na pasteur na ye makamno so ndenge ezalaki ba pasteur ba ko fortifier vanda kaka bi papa bible lobi ba bala na pour le meilleur et pour le pire mais le pire on a na sibi le mari ngana eto balanité comment je vais subir le malheur pasteur na banga bi mais non aza mutaboti na yo afandaki na yo aye kokoyeba maladi oyo aza nango na maboko na yo ti obligé ya kovanda loko akweki na maboko ya pasteur ya bien oyo abangaka nzambe tu pasteur ni azo fortifier baza baye kokoyi kosala mikolo eleki bari kozala na bon nazokokata lisolo aye po vraiment ezwa biso temps mingi te nasi babene mingi bakopambola mapenda na lisolo ne zappez pas partager message et puis s'abonner, ça sera bien pour vous, pour la gloire de Dieu. Et puis, et pour ça, il y a 5 jours, il y a campagne l'église na bango. 5 jours, on a campagne, dernier jour, il y a campagne, il y a campagne dans les États-Unis. Tala bate belé, il y a campagne. Et puis, quand le pasteur, adoration, le pasteur a matika kana cher. Pasteur Bamoura Bengi Komwa Fiwana Brigitte. La sœur Brigitte, s'il te plaît, tu peux monter ici. Dieu veut te parler. La sœur, elle a douté. Elle a dit peut-être, c'est pas moi. Il y a beaucoup de Brigitte. Il y a plus de 2000 personnes, 3000. Je ne suis pas sûre que Brigitte Oba Bengi Kozalanga. La sœur a douté. A freiné. Le pasteur a insisté. Elle a dit, ils ont la sœur Mona Katnesika Oyo. Comme on a Brigitte. Nzamba za na posa na yo longwe siko zali yakati awe sikanga na zali sera vandi azondi mate ke za ye bujito bazobenga et puis le Saint-Esprit
aye kobenga kombo ya ser wana Brigitte na kombo na ye ya mboka. Tant cet esprit pour mentionner kombo ya ser ya mboka ye ko mwana qui est la fille de papa na yo boye, maman na yo boye, l'Éternel a besoin de toi, yo qui prière na yo, il a besoin de te répondre, viens là où moi je suis. Et puis c'est à Brigitte d'ailleurs pour Bimali Bosso, à comité de Bosso, l'Éternel a commencé à parler à lui. Zamba comme il s'aye, na yo qui collé la na yo, tu as beaucoup pleuré, na yo qui collé la na yo, passe na yo, et matiti si kanga nazali, na yo qui collé la na na ye pour na au secours ya vie na yo. Il y a un homme où il a souffrir le lot pour toi. Parce que prière au salaki tellement ou l'élaki mais pas à Nzambé, mais tu avais fait une offrande donnée zaki vraiment agréable l'ami soit Nzambé, offrande donnée mataki tout droit et pas à Nzambé. Tu avais fait bien moko boye na maman moko boye. Azanga ki eloko moko boye yo ya ki ko aider maman wana na tango maman wana zaki na mo besoin et puis offrande wana nzamba ya yo kaki yango nzamba yo ki kolela na yo nzambe aye na secours na bon moi na yo mobali wana o ozana ye yaza papa bana na yo azo souffrir parce que par rapport à prière te bata beaucoup prier aussi prier nzambe to pona ye mabende surtout abande kosala ona esika yo ozongisela ye mabende so abande kosala ona esika yo répondre ye mabende so abande kosala ona esika yo kosala mabende ti ya banda kosala mais yo osala ki mabete yo bande ka kozonga na se na makola nzambe bande kokende ka kolelela nzambe oyo bande kokelolela ayoki kolela na oyo yango nzambe afrapaki mobali no na maladi o azobela mobali no azobela maladi tel Saint-Esprit a parlé Nanzela ya pasteur wana atangeli vrai malade o mobali azobela abime nzamba lobi mobali wana za mobali no vie soka lingi malade wana sila il faut asenga yo pardon il faut zonga na samba kolono asenga yo pardon asenga nzambe pardon a se repentir na nyonso o ya sala ki puis l'Éternel a kotia loboko na bon moina ye. Et moi si azolenga ndima kite ki akoka kokutana na mutu moko na vie akoko yebisa ye vie na ye donc comme toza différent bien aimé toza différent eza na bato mosusu nzambe pena ye moko abenga nzambe ayebi ye nzambe moko auti olongole na vie ya débauche auti kolongole na banganda nzambe auti olongole na babien mwasi wana azalaki mema donc oyo toloba na mokili opesi mbwa aboyi mais nzambe ye moko akenda koluka esa yamba nanu Jésus a confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur. Cet esprit abandaki déjà kosala déjà na kati ya mwana mwasi wana abandi kotikisa ye eloko moko abandi kofaire résonner mémoire na ye mémoire oyo ezalaki pourri mémoire oyo ebandi korésonner toujours kosala mabe nzamba komozongisa eloko moko na kati na ye na nzela molimo mosantu avant kutuki ayamba Yesu Masia avant que tu comprendre que c'était pas dans ma casse c'était Dieu. Tant moi solo pasteur a solo na moi c'est ici moi si on a dit Nazan a besoin ya kuta na mobile moi je vais rentrer dans 2 jours Nan a besoin de raconter mobile na yo moi si la prière ici la zone nanda ko expliquer mobile bino mo bika mobile ne basaka te mais non ngana okende kunate boyna boy sono kufana ndako na kufa moi c'est non tu peux pas dire sanzamba lobi ayokeli yo mawa mutu wana yebinga te ayebi solo na ngate azape mutu awa te soki ezaki ata mutu église na biso na ngana loba oui pasteur ayebi vie na biso peut-être pasteur mutu ayebi vie na biso alobi abeteli vie na biso aza mupaya akomi kutu retard donc kiti aéroport mbala moko nini vol na bango soki kutu retard akiti mbala moko komiya na ye azomata bango na cher nzamba lobele na nzela na nga peut-être nzamba alinga sala quelque chose ngai na toyebi te faut aller on fait que mobali na ye na butu wana mobali akomaki déjà na siège parce que azaki sous na pota moko boye asa azwaki cadre de sala misala azwaki mo accident de travail azaki na mwa pota mo na cheville na si awa moke pota wana ekoma lidusu ekoma lisusu diabète tala pote koma lidusu normalement efaki bakata même likolo parce que abanda kotambola ta koma epena na siège roulante avandra na siège roulante bamaladi nyonso esimbi nzoto. Bien aimé dans le Seigneur, les makomi et pas il y a
il y a pasteur wana ya bibango a solo lina bango na miso pasteur na bango et puis ici mobile il faut se nzambe nous pardon et puis il faut s'excuser pas moi sinon pardon sincère parce que ta femme nzamba yo qui prière na ye nzamba siliki ya nzamba frapper yo par rapport à makambo yo bande ko sala et pas moi sinon yo eza lokola nzamba uti kozwa mutu na salité nzamba uti kozwa mutu na poto abimisi mutu wana aye na mutu wana ya bando sukola mutu wana po lobi aza na projet na mutu wana aliyo banda bolimo wa satani ye lati yo obandi kosala makambo po zongisa so mutu nzamba uto bimisa na poto yo zongise na poto alors makepesa ki nzambe kana makasi ya momoni nzamba frappe na malade bele nzamba loba yo kilo ma soko se repentir ya solo osengi moi sino pardon ya solo pardon et pesa meni ebi mibali baninga komi kitisa tête devant basi. Oh, je vais aller à la maison, je vais réfléchir, après je vais retourner. La binouna qui l'on a canisa. Pasteur a question, le binouna, pasteur la binoute, moi je vais rentrer, mission ici la lobby. Alors, le reste, il y a travail, il y a responsable, il y a église, et pas moi sinon assemblée là. Ceux qui ont réfléchi, au moment que c'est bon, tu veux passer de délivrance. Tu es d'accord pour demander pardon à Dieu et à ta femme et mettre ta vie en ordre. Il y a pas comme un pasteur, il sait quoi il va faire pour toi. Ok, Bakabani, pasteur, on appelle le besoin d'avion à qui, une émission ici à qui. On va la vanity, on réfléchir ici, moi ce n'est pas qui mon pasteur. Moi, ça j'ai rendez-vous, na pasteur na bango. Donc, on va écouter na pasteur na bango à s'excuser et pas à pasteur, à ce qui déjà pour moi ce n'est pas de la boutouana. Donc, il y a un pasteur et puis, Mobile a changé vie complètement bien aimé, a changé. Aïkoyamba Yesu, a vu baptême, a fait vie en ordre, Mobile a comme bien. Et puis, nous avons commencé à malembe, bakende, n'examen aussi des monalités et bunga. Batato la nzambi bakende diabete bunga pota likolo ya momoka na bacha bakisi ndenge na ndenge pota mi bakonde baocha bakisi monde baoyiba misuni na kati baocha bakisi potezo zinda me banda bongole motema bazobondela potezo kangama kana nguya nzambe na bakila na Yesu na bokokenda ba hôpital pota likolo ekokanga mobali likolo zonga bien et puis ba kotala pesu cancer eko limwa. Donc, il va tatola nzambe couple la bango ba yeko bala na ba yeko bakisa isusu bala mi balé ba koma ekolo na bana 4 nzambe apambola bango lelo mobala koma mosali ya nzambe yango na yaki na lisolo ona nika kina fortifier bien aimé yo mutotala kabiso na tolo na se to yaka pona ko fortifier na tolo na se to yaka pona ko relever ba o ba kwei ba telema na tolo na se to yaka ko tchalo boko na moto alembi to telemisa to pese makasi na tolo na se to yaka ko yebisa bato balobi ba komi fatigué que course ezanam. Donc to bunda le bon combat, ne te fatigue pas, Jésus-Christ au secours na yo Yesu ayo kiango kolela na yo Yesu ayo kiango kolela na yo Nzambe makoleza na nzela zako ya ne te fatigue pas, ne te baisse pas le main. A tozo mona molili liboso na oloba ke naza na mwinda a tozo mona piaka kozanga loba ke naza na ngo tokoki kotanga makomi ata bitumbe telemeli yo ndenge nini yebaka Nzambe alola oyo yo bondelaka aza na bomoi atikaka te bien-aimé ba oyo balukaka ye na bosolo atikaka te ba oyo balukaka ye na vérité atikaka te ba oyo batambolaka na droit chemin soki mwana mwasi wana ayebaki Nzambe te le Saint-Esprit akomi kosala na kati na ye nano apesi vie apesi bomo ye pa Nzambe te Nzambe ye moko mutake luka ye na vie oyo mwana mwasi wana bandai kosala ya mibali na gauche na droite soki bakonte mibali oyo azalaki na bango kosisa sapina maboko soki alobi abandomela bière to abandomela diamba lelo moto apekisa ye azalaki moto akwiti na kwiti mais mukolongonga na ye kokaki Nzambe nde moto akende koluka ye Nzambe akomi kofaire raisonner mémoire na ye parce que ntango moto asalaka mabe eza lokola mémoire na yo babaloli yango marche en arrière
okomosala makambo nyonso na retard, okomosala makambo nyonso na contre-temps, yo mpona yo ozomona lokolo oza bien, mais bato oyo baza bien, bazotala yo, bazomona ke makambo yo ozosala eza bien te, ozosala ondire makambo na retard, c'est ça. Mais nzambe azwi moto abongo aye na ye abandi faire raisonner d'abord akomi kotikisa ye eloko moko sans même à comprendre que c'était déjà Saint-Esprit asi akotaki na mission na bomoi na ye. Bien aimé, totangi na Psaume 118, non mon appelé 118 verset 5. Disant de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel et l'Éternel m'a exaucé. M'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que pouvait me faire de l'homme? L'Éternel est bon, et l'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vie de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier au grand. Mieux vaut chercher un refuge à Dieu que de se confier na ba grand. Vaut mieux chercher un refuge na Nzambe que ne koluka lisungi pa mutu poete mutu aza mutu bien aimé mutu ko pesa o lelo ko pesa o lobi lobe kuna kolemba mais Nzambe na biso Nzambe alola Nzambe kalamba ya lemba kate Nzambe na biso Nzambe alola Nzambe amema Nzambe 5 mois lemba kate donc Nzambe na biso aza wana za a permanent tant mususu ozomona likambo mususu ozosenga Nzambe bien aimé ozomona ke résultat zate ozomona ke réponse ezoyate. Je te dis ma chère, mon frère, sois comme Habakkuk. Attends là. Ne te précipite pas. Bible lobi ayaka na avance te. Ayaka na retard te. So tali na verset 5 lobi. Car sa miséricorde durera toujours. Disant de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé. La femme, elle avait invoqué l'Éternel pendant que son mari a tourmenté. Pendant que son mari fait 2 semaines, 3 semaines, il ne dort pas à la maison. Moi, si il y a une décision, je vais le montrer. Comme il y a là, il a coûté 2 semaines, là, il a coûté 1 mois. Non, alors qu'il faut se mesurer dans mon bal d'Haïti. Moi, si on a Bible lobby, ayaki na makamboune na se makolanzam. Autant de détresse pendant qu'il pleurait. Pendant que son cœur, pendant qu'il avait des douleurs dans son cœur, pendant qu'il s'est posé des questions, il était toujours dans ma Nzambe, azo posé ma question devant Nzambe, azo commis tungisama devant Nzambe, mais il avait fait un vœu. Il avait fait une offrande, Bible lobi offrande, pardon, histoire wana lobi offrande wana salaki. Et puis quand il avait fait l'offrande, le pasteur il n'était pas là, mais Dieu il était là. Dieu il a parlé à travers des pasteurs, au travers des pasteurs. À ABC pasteur wana il sait qu'il avait fait une offrande. Et pas moi si moko boye. Au pesa qui moi si moko loko moko boye na ta moko boye moi si wana penda salaki ya kolela. Azalaki penda ya kozanga. Moi si wana lela ke panzambe puis nzamba côté la ki yo envoyé ki yo na moment oyo esengela ki bien nzamba yaka na vaste ayaka na retardé luka nzambe na ndenge nyonso. Si tu arrives pas avec la prière, fais une offrande. Une offrande ozobim s'appelle solo kitoko. Offrande ozo matalikolo. Offrande oyo kozala agréable liboso nzambe. Offrande oyo kozala agréable liboso nzambe. Kayen Abel Bible lobi basala ki offrande. Mais offrande ya Abel et mataki tout pa nzambe. Ezala ki agréable liboso nzambe. Nzambe acceptaki yango. Yango epesaki motema mabe pa Kayen. Okoki kotumba mbeka ngape na kotumba mbeka mais mbeka na biso bien aimé nyonso te kondima mapa nzambe te. Peut-être ya yo kondima ma peut-être ya ngi kondima te kondima te mais loko moko na yebisaka mutu moko que Jésus-Christ revient bientôt. Rachetons le temps
car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, rachetons-nous les temps. Bisogno surtout racheter les temps. Tout qui m'a vraiment. Tout qui m'a vraiment pour tout gagner un prix. Tout qui m'a vraiment mais tout laver. On a le temps. L'Éternel nous a laissé le temps de laver, bien aimé, nos vêtements. Nos vêtements, ils ont tellement salité. Comment Jésus peut venir? Comment Jésus peut venir? Aujourd'hui, si Jésus veut venir là, est-ce que tu es sûr que tu vas partir avec lui? Est-ce que moi, je suis sûr que je vais partir? Il faut tout laver bilamba na biso, tout soukola. Ba robe na biso, c'est à la blanche, comme la Bible dit, sans tache. Pour na koyeba ko accueillir époux. Pour te yeba ko accueillir époux na biso. Et puis tout à la prudente. To batte la bamwinda na biso bine na tana molili. Pourtant mo époux akoya akuta tamwa litanga mafuta. Ezotanga. Est-ce que ce qui est sur masi alléluia akokuta kondima kati na biso? Regarde cette femme. Regarde cette femme. Bible Bina verset 5 qui n'a aucun moment. On dit sans de la détresse. J'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé. Natangwa kolela, yo invoque kanani. Natangwa ba problème, tu invoques qui? Natangwa ya troublé, tu invoques qui? Tango leke la kayo, o invoque kanani. À des fois, nous tombons à problème comme la suite, comme on invoquer famille, ou comme on benga famille, ou comme on invoquer téléphone, ou benga à gauche, ou benga à droite, ou expliquer non. Vaut mieux aller se confier à l'Éternel que se confier à un homme. Moutoisa moutokotika la moutou. Disons de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Ate yindelinga na gauche, ate yindelinga na droite, ata liboso na nga nazomona molili, mais na kati ya motema na ngai, je dis et je recommence, l'Éternel est avec moi, je ne crains rien. Je ne crains rien. Que pouvait me faire de l'homme? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vie de mes ennemis. Nazo sepela, nazo sekabiyemi nanga. Baono so baluka ba monanga na pasi, baono so baluka ba monanga na zolela, baono so baluka ko contribuer na malheur nanga. Nazo tala bango nazo seka. Parce que nayebi que l'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec moi. C'est lui qui m'a cherché. Nayebi relation ni o nazana mona nzambe. Bible bi ba loba mabe na yo beneme ba kuta ona mote. Yo moko yebi mesure nini, dimension nini. Quelle relation yo zana mona nzambe. Okoyiko kosa batu mais conscience na yo moko beneme jamais okoyiko kosa mo. Yesu azanzambe. Jésus-Christ revient bientôt. To bongi sa relation na biso na nzambe. Na makasi na biso to kokokate to tsenga molimo mo santo asunga biso, molimo mo santo a soutenir biso, a rapprocher biso na papa. To koma na intimité na nzambe. To koma na facilité ya koyoka nzambe, ya koloba na ye pa yoka biso pour répondre. Pour avant que mutu a répondre yo, il sengeli mutu yoka o yo lobi pour répondre, il peut pas te répondre comme ça. S'il a rien compris, oyo yebisi ba répondre ka mutu oyo ayebisi yo likambo oyo ki amo okom. Bandekoe bino noso na sabone na tolo nase 100%. Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est ça qui a bino évangéliste maman Anne Kalamba et moi si amokondi maman tolo nase na yaki poto kabola. Tokabola oyo
ya moke Saint-Esprit achaki kati nanga na esi bino be mission nazo ya nango eza thème nango eza bakisa mayele likolo ya mayele oyo ozanamo donc tozo bakisa mayele ya molimo mosantu likolo ya mayele oyo asi apesa biso apesi biso un talent tokoki kobomba ngo te tokende nango na sa mabele tobomba ngo non soki nzambe apesi yo un talent luko forcer okóma nango 2 oforcer okóma nango 3 oforcer okóma nango 4 oforcer okóma nango 5 mpo mata badimension okóma muta badimension ya likolo muta badimension ya likolo badimension molimo mema biso na badimension mosusu mabizona badimasio mosusu ena badimasio mosusu ena badimasio mosusu me mabizona badimasio mosusu ena badimasio molimo badimasio molimo kolo badimasio molimo me mabizona badimasio mosusu kolo Yesu badimasio likolo badimasio likolo kolo badimasio likolo me mabizona badimasio mosusu kolo badimasio mosusu badimasio mosusu solo badimasio mosusu mema biso na badimasio mosusu kolo amema biso na badimasio mosusu kaka na nzela ya molimo mosantu nde tokomata badimasio kolo amema biso na badimasio mosusu kaka na nzela ya molimo mosantu nde tokomatisa vraiment badimasio mosusu soki kolo Yesu Masi azongi te beneme tokutani na baémission oyo eza koya boyebike mama anayaka soki likambo koloba eza na yaka soki mwa partage ezali na yaka pe na koya po ete Yesu soki azongi te na butu lelo tomonani lobi s'abonner na Tolo Nassé partager message ya Tolo Nassé koyoka mateya oyo moko te koyoka partage oyo moko te kabola ngona bien aimé moko bo azolela partager ngona bien aimé moko bo aza komi tout na ba question les réponses na ya ngwana na nzela ya molimo mosantu nzambe asi a répondre e po ete nzambe ayebi nzambe ayebaki ke akotala ngai nzambe ayebaki ke esengeli kati ya quelque chose kati na nga po ete nga mpe ndayeba kokabola ngo na baninga mosusu nga naza lokola tio benene yambo ete bino bozala rose ngai moko deja mai eseleki na kati ya kanai ya tio na nga mpe eye korose bilanga ya Kolo Yesu Masiya donc nateyi bino mpe na mitei ngai moko nzambe apambola biso nyonso tutolandi liteya oyo nous sommes à www.tolonassé. Ici à Tolo Nassé, nous rachetons les temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Rachetons les temps. Tobongola. Oui, tema. Nzamba pambola ba bonne nyonso ya Tolo Nassé. Nzambe apambola. Prophète Ézéchiel, c'est beaucoup l'homme de la repentance au hasard. Quand on a son maman Anne, Kalambaye, notre gardien du temple, Pasteur Carlos, Kalambaye, Moulunga Ninangaï, Penzambe, Apambola, couple Kalambaye, elle, Londres, RJC, Kalambaye, Mama, Deborah Kalambaye, Zambé, apambola couple Mbwaki, ya papa Freddy Mbwaki, mama Karine Mbwaki, Zamba apambola Moussakoli Mete, na Hollande Motema ya papa Esaïe, Zambé, apambola penza ma évangéliste, Emerance Mayalité, ya moto couple Katalai, ya prophétesse Séré Massabaote et son mari pasteur Emma Katalai, Zambé apambola Guy Bijou de Balard de Bambongo, Zambé apambola de Balard de Bambongo, tout le monde a besoin, il y a un instrument, de Balard de Bambongo, tout le monde a besoin, il y a caméra, tout le monde a besoin, il y a des Balard de Bambongo, et son bilato de ces caméras, et son bilato de ces pareil, et vous avez payé madame Yeso, à cause de Pambolo, bana même manioso, bana la gloire de Dieu, bana les bons vignerons, na possibilité, pasteur John Mayamba et sa femme Mama Clarisse, Mayamba Kolo et soit Pambola, Mokili Mobimba isika, télévision, Tolo Nassé kotaka na ba chrétien nyonso, na bana nzambe nyonso, pe na basali nyonso. Ceux qui connaissent ma sœur Zonité. Tokutani, à la prochaine. Bisous. Ma belle sœur chérie, ceux qui n'ont pas sali, on a sali ma belle ici, moi si, ya mondele, ici Kalambaye. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Sœur Marie-Anne Abia, abonnez-vous sur Tolo Nassé TV. Bonjour, bonsoir, de là où vous me captez. Il y a une bonne nouvelle
que vous ne savez pas, abonnez-vous sur Tolonase TV. Mikolo yo, soko kotite na Tolonase TV. Ah, na lolo ko raté. Salut peuple de Dieu, je voulais juste vous annoncer une bonne nouvelle. Abonnez-vous sur Tolonase TV. Vous ne serez pas déçus et vous serez bénis au nom de Jésus-Christ. Le grand Idoine Fatois, l'ingénieur Serge Kabangou, Nalobi Nayo, Deko, abonnez-vous sur Tolonase TV. Je me mets à crier, à crier. Na motema nanga nde na suka wapi nde na koma nani ozali nzambo yo amemelanga kimia na motema bomoi ya seko na motema nanga